Bonjour tout le monde, bonjour Banapoto, bonsoir, ça dépend l'heure que Bokota la émission Oyo. Je suis avec le papa formidable, Noël Ngama, autrement dit le roi de la forêt, notre candidat député. Ma mère vient à Batito, la vidéo Oyo, Daddy, nous savons ma mère. Ouais, quelle intégresse, la jolie, très jolie. Prochainement, on sera l'émission à ma fille. Ok, prochainement. Émission sûr. Ouais, sur Africa Elengi avec le papa formidable. Voilà, Africa. Prochain invité dans la émission. Voilà, merci beaucoup. Allez. Bisous. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mbote na biso ba internet na biso tout bonjour bonsoir et dépendre na Herbotala émission yo Jardin de Stars la vôtre na présentango la tigresse de la presse congolaise Keren Mboyo moi na mongala solo vraiment na linga bino mingi merci pour na fidélité et confiance au beau pesa na nga moi na bino tellement trop na bandenga wa Paris na mo déjà vu na nga Ben Dost Festival vient na nga ba code na panzi na mo vient na nga Drisha Moto maître vient na nga merci pour na colis vraiment merci à tout boza branché dans émission Oyo Jardin de Stars la tigresse de la presse azawana ka pour nommer même nos informations il y a bien il y a kano bisou bay kande bolingaka je suis avec mon invité qui est 3 jours ta botola ngwende dans yende makambo mikolo yo chef na biso bonjour 3 jours. Bonjour Keren et puis bonjour na ba mourir la bonne musique. Keren la tigresse la vraie donna. La tigresse. Bonjour na ba mourir la bonne musique. Bonjour na patron Maïsou Fabro. Villageois, villageoise, mère, venabiso tout partout dans le monde de Sikana Sotozali. Voilà quoi. 3 jours, boni mouvement ya orchestreur. Tomoni Bouchouba qui la biso roulage awa. Biso pepele vraiment. Tout ça bien en Zambé. Toujours kende bien, toujours travailler kitoko. Et mère venayo. Merci pareillement. Merci. Voilà quoi. Au c'est la bilan à Bino il y a 2018. Bilan à Biso à 2018 et l'équipe. Bilan à 2018. Tout le monde a Boboka qui album na marché et qui est na 2018 bah ça ligne amené ne Bobeta qui bah voyage niveau ça qui. Yo mon pelo ni a makasi ça là en 2018. Oh et ça vraiment gravé dans mémoire. Année 2018 pour na Biso va villageois et l'équipe tellement bien. Toujours sans merci pour ndenge tozalaka na 2017 2018 ezalaki année mo ya bien toujours Mbappé qui 2019 eza année mo ya bien na 2018 tobimisi toyaki comme ça album na biso cursus l'album du groupe Webman en 2017 et Salma comme na 2018 tobeti tellement basal mo belé to voyager moi trop et to comprendre que na 2018 to commis grand garçon. Alboso vous avez petit. Oh oui. Tu commis Bastard. Comprendre. Album Simbi. Donc sentir aucun angelo qui moi na baba qui David Lutete qui m'a capté en banzembo tout carré qui côté 3 jours. Na moni alinga memi ba danseuse archinians kuna phrasologie qui sous kuna sabalo donc. Pourquoi c'est ce moment extrait bloc au bois? Ouais, pas de quoi.
Francesco Totti, où est-ce que c'est moro séquentiel? Où est-ce que c'est dringue? Et banana nete zo banana nete zo sila. Toge, mama, yaga. Yo ye bisigida. Engana ye bisigida. Avec quoi na sigida? Ya e kataba mama batet. Où est-ce izin? Izin na musique ya Congo. Ya. So gaza izin faut ça light musique Villanova toge. Izin na musique ya Congo. Mama, on le biso to zalaka na izin na musique africaine. Papa yo, olingi ba chanteur. Na moni alinga mimi ba danseuse. Wana malinga ba danseuse. Yo singa na sala be straight. No ki koto malinga mimi ba danseuse. Yo singa na sala be straight. Ba danseuse wande te. Yo bi be straight hein. Non salade. Na boite merci to yo kinda musku. Alinga mingi ba danseuse wa. Koto on expliquer biso non, na telemi no koto wana. Biso nyonso baya to lingara ba serre trop. Oya mandefa pembe wana. Biso tout to lingara ba serre. Oya mandefa pembe ape yo. Biso tout to lingara ba serre. Oya mandefa pembe wana pe yo. Ouais, ce que lelo tout ça na en mode attitude moupe. 3 jours. Tole kaka bango na tina. Pardon. Alinga mingi ba danser. Ezanga na boa ka. Oya mandefa pembe wana. Toko yeba ye. Ngamutu na boa ka ngutu. Surtout que na logique chose muta mandefa pembe za to mona eza vie quadre. Wana selon yo. Yo mto tangi kombonga héros yo. Omoni lelo tout ça musique, tout ça ba éducateur de masse. Hein? 3 jours azoko éduquer masse. Donc makambo tout ça là qui wana on to lingate tout ça là le sous. 3 jours tu na attitude bendan ko ni soigner relation. Yango to moni le Fabrice autre chose c'est nga Koffi Olomide pardon na tembo ya na émission ya Mike Lokamba. Ouais, c'est normal. Boyam bien on est très bien. Très bien. Sans polémique. Quand des boboira qui alinga mingi ba danser. Biso moko déjà toi bien bon polémique et outa. OK, merci. Ce moto se plana pardon trop. Tout se plana pardon trop. Voilà quoi. Et na pe simbote na venanga Bendol ce festival. Na pe simbote na Oh, yo vena Bendols. Wana venanga Ben Willy les Gabonais. Bendols, yo bongo. Ben Willy les Gabonais, na pe simbote na Jano Bamba pomme de main 3 fois boss. Na pe simbote Jano Bamba pomme de main 3 fois boss. Na pe simbote na Hervé Bamana. Ya Christian de Cornes papa S papa solution. Keren moni lelo musique lelo to sala. Biso animateur lelo photo mema attitude sika. To mema makambo sika par animation sika. Comme makambo sika za problème est-ce que il faut que senga pardon na ba jeton yo boka ba générique. Non, nga la fina fali. Nga no epso boy. Hein? Papa nanga da so asaliango, c'est asaliango pour na biso tout. Même non moi j'ai mis placé au Papa nanga lo la sala kiango. Wana papa nanga. Nana sama ko la père nanga. Le père nanga déjà sala kiango. Asaliango pe pour nanga mona na e. Okolo bon pe. Vous comprendre? Moi excusez ça. Ndenge to aboye biso animateur a lelo. Photo mema ba attitude sika makambo sika net yo kaki 3 jours memi ba animation sika ba animation ba aventure. Car l'animateur pour boire na comédie aux alaté. Mais quand on non. Hein? Mais quand on non. Ngam no boire on. Ke boka on non. Ozana toye mama sozana. Ozana mokonzi wa biso toye mama sozana. Maestro ba yibingula mwasi wanzambe nangai. Na pamboli moinanga oya kitoko. Eza ba comédie musicale. O pamboli pe congolais wana potanda de famille. Nyonso ono loba eza makamwa na sala ki on mesko na websoki. Lelo toi na attitude mon père. Ben connu soigner relation. Comprendre. La paix est plus puissante que la guerre. Hein? Ah ouais. OK, 3 jours ça vraiment la katikati ko la partie prité ko na katikati. OK, sans polémique. Nzembo bis encore. Eza enani. Ou soit eza kara faute kaya commerçant. Eza nzembo nani entre Fabrice na Robin. Mamni na tout non comprendre question na ngate. Nzembo bis. To moni 2 personnes basalion. 2 personnes. Maestro Fabrice a aimé bis, Robin n'a pas aimé. 2 personnes. Chata kakanga vrai ou faux?
Première boy. Nzembo Oboyoka bis encore. Déjà Maestro Fab. Alzad Group, votre partenaire sûr pour visiter Dubaï. Alzad Group, très fort. Pour vos besoins d'investissement immobilier avec des profits très attractifs en matière d'immobilier, en matière de location, vos conteneurs de Dubaï jusqu'à Kinshasa, Boma, Matadi, Lubumbashi, Mombasa, Dar es Salaam et partout dans le monde, contactez Alzad Group. Vos besoins d'achat sur commande, achat de toutes sortes de véhicules, vos visas touristiques dans moins de 48 heures. Pour mieux visiter Dubaï, contactez Alzad Group qui vous accueille à l'aéroport de Dubaï aussi bien. Alors veuillez nous contacter sur Dubaï Business Bay, juste en face de Burj Khalifa au numéro ci-dessous. Alzad Group, votre agent la plus sûre à Dubaï, votre voie la plus sûre pour visiter Dubaï, faire vos achats, vos vacances à Dubaï. Merci de nous contacter Alzad Group. Vous serez satisfait à 200%. Merci. Parce que comme pas Robin Ondé. Biso, bon, toi, si on attend ma ramonate, biso to le bagé, tout ça usine, il y a musique. Hein? C'est au ligné que zoa. Comprendre? Si je comprends bien, Robin Aibi pas Abino. N'engagez pas comprendre. Non, faut éclaircir l'internaute. Non, pour ça, télé, mon n'est pas vendu. Tu dois changer année. Nous avons salé mission pour nous appeler ça ba meilleur vœu et puis nous appeler ça ba musicien en Congo, ba animateur en Congo ba meilleur vœu. Ba polémique inutilement, ba polémique inutile et roboter l'angelo côté. Pour moi c'est comme ça, en 3 jours à salingande na boyer, à ça boulé mambo belé. Donc nous tenté à vendre pour nous loba okinga ndia saline. Comprendre Karen. Lelo biso to ba jeune. Hein? Tu vois, nous collons la musique, il y a finga, musique, il y a lobaka, n'importe quoi. Vous comprenez? Biso da tu comprends. Déjà, nous avons biso Villanova. Bana tu la Villanova, tu l'écran na TVT pour te finga rabat. D'ailleurs, mon 3 jours à l'église TV. Ah, non. Mais bah j'ai toi na génie. Naza musicien. Ce qu'il faut na loba, na lobé là, te que nous na l'équipe na plateau. Ngaïté. N'engana la. Les gars qui ont la musique, ton musique est bêta. Là, vous comprenez que ah, l'obaki, c'est tout. Mais l'émission, ils ont tout respecté un peu les parents, tout respecté un peu mourir à la bonne musique, tout balinga biso. Donc, il faut tout respecter la bango. C'est une bonne chose, ne vous comprendre. Tu comprends. Biso. Et tu sais que Binopé, chroniqueur, na chroniqueuse logo la yo. Te wana za mutu no bwakeli. Wana za mutu. Te Binopé faut comprendre. Te va comprendre déjà mutu lo belingate. Ah. Ngate. Na biyo to ça mission na yo. Ngate va comprendre déjà maintenant va comprendre te mutu lobi. Ba beli CM ngate. Alors belingate. Ah, qui a na linga polémique wa. Yo CM on 3 jours. Loba na nous CM la question ça y a ba réponse hier. Mais toi solo là. Pour la meilleure fille. 3 jours le lo oyo fali pupa azui likanisi ya ko sangisa Robin Mondibuna Maestro Fabregas. Apparemment c'est comme si Robin was vraiment contenté na idée, was trop ferme. Pour na yo bino batu batu ya Villanova bomoni ngondeni. Et mbote na grand prêtre fallu pour pas rassel. Mbote na Robin Mondibu et on a ça idée à grand prêtre fallu pour pas donc Maestro Fabo il faut ne muta à répondre Maestro Fabo muta content nango comprendre à l'obité que ba villageois boyate comprendre voilà quoi. Ouais, 3 jours le lot oyo la musique congolaise tous en dé tout perdre Sunda Bass. Ah, Sunda Bass. Oui. Auto kufa jusqu'à présent notre son âme repose en paix. Sunda Bass Venabiso. Voilà quoi. Il y a la musique congolaise basée en dé Sunda Bass tu as kufi tu sikoyo famille na ena biso bata presse notre webi source ya liwana été. Mais toyo ki que non Robin Mondibu alobi bazo menoncer
nanda kuna zo ba menace il paraît que non ba menace yango ezo uta pa na bino atangi kombo ya Villanova pona yo esali ondeni wana ye mutalobi omoni eloko na bandelaka yango nde to aboye biso to na temps ya koloba ba n'importe quoi te hein ye mo aza grand garçon et puis aza parent ayebi mamni oloba ayebi nini azolinga sala voilà quoi biso toza kaka wana pona musique toza wana te po tolanda balobi basali no biso tobeta musique et puis nandimi te ke lelo bato balinga musique na ba congolais esika nyonso toali tondima kaka musique na biso tozalaka na ba polémique mo ezanga mutu na makolo comprendre polémique mo fani no mo boti likambo angai te bat ba on posa ma te bat ba posa ba yoka nde musique bien donc lokwa maestro lobaki ke totika makambo zanga tina ba polémique ezanga mutu na makolo ngai na shomi to solo la raté shomi na nanyo ba solo la raté c'est dana nanyo yo archi ba solo te wana te eloni sala maestro ako isembe kwa na ako pour déjà banango depuis kala ça ba démarche bana au sala depuis kala après avoir kofinga non koloba mabe kofinga te maestro finga te maestro finga te maestro finga mutu te comprendre ba jeton omoni kofinga eza makambo so wana omi ko juger mutu mabe vraiment que non non yaza bongo te a bien éduqué ma ba finga bazaba mal éduqué et belé ba na musique pe ba la ba mal éduqué donc ye oza ba leader musu pe mona ba finga na web so boy eza ba musu so ebike à part kofinga musique a beta ngo bien te asala ka succès te na musique il faut ya finga ba ta sala succès na finga bango mo ba miyebi parce que biso toza wana te po to sala succès wana o le vérité wata biso to yebi ke on est allé on to lobi biso to yebi ke to sala musique ya bien ba mourir à la bonne musique ba sepela nango oh Jésus de nuances grand prêtre donc biso to yebi ke ba mourir à la bonne musique ba linga musique na biso to sala musique bien il faut to tika na musique to tika ba polémique pamba pamba mais ça conseille na bato batika na monde polémique bango monde ba oyeba pour moni lelo congolais ba mourir à la bonne musique ba na posaka ba yoka musique bien ba na posa teke ofinga mukolo bien ofinga leki o manquer mutu mo respect po yo za bien oko sela mutu mo makambo po yo nde ba mona ke no mambolo beja ya solo ya no bongote betande kara musique et lobi no grand poète esobe na grand poète fiso sai betaka musique da to betande ka ndule yango ndeza mère na biso donc oyo primordial pour na biso eza musique donc totika na musique et non makamoko eza ngatina 3 jours le qui va roulage et simbité beaucoup mon batama na instrument bino bo jijara bor mo boeka après 2 jours s'il vous plaît na sa question nga balobi roulage et simbité beaucoup mon batama sima instrument vous assu na ba crité à part au bêta et coca et sila beaucoup mon batama na sima instrument il paraît que roulage va beaucoup tu koyi bango et pas moto apporter bino plainte bozo samba ponango. Merci Nzambe po chabiso pemena maestro Fabro po toujours ka batba bimsara makambo ba oloba soki bazolo baboy ba biso tembe ba yana ba preuve mukolo roulage ndembo ni wana roulage azali. Merci Nzambe po chabiso pemena maestro Fabro po lo balo barapo ezo simba so ezaki simba raté mais balo baraté. Merci maestro Karen neto vano boso na bina zo téléphone total ngano siko ndenge omona ndenge bo réseau marché na 2 jours apam ba vipi ba comment somba te nga bima ma vite na bi omona ba vidéo ba vie eza mamsusu ba apelo ko so marché na ba vidéo otala combien de vidéos na zo par jour combien de vidéos par jour na 2 jours kaka ya pamba le 3e jour yango omona biso to force ate maestro ala biso
forcer te kofinga bato te kosala nde musique comprendre moni soki ezalaki makambo mosusu lelo 3 jours palinga azala nominé te na baculture award soki nayebi makambo oyo oloba wana me nanga nazala nanga mpe nominé te 2018 banominé bameilleur animateur tout banini batie mpe bafrère na biso banini bango tout mais mpona nini batie ngai mpo ngai idacre esila tomonaka na nzela ti toloba bien nini roulage tolekisa mpo bato mosusu baocomprendre yango te non bato bacongolais ebeza nango danse mo simple congolais akoki kocomprendre mais bato ya libanda bacomprendre yango eza simple danse eza boye simple donc soki okangi nzela koto lekisa bato koto baleka okangi koto olekisi bato koto baleki eza carré toujours esala yo nde ndenge okoma chef d'orchestre tandis que ezaka place à 10 match non biso na Villa Nova toka na système na biso mo tosala totiaka après 3 mois tochange bachef na Villa Nova après 3 mois eza système mo biso mo bavillageois na bavillageoise toadopta yango Francesco Totti 10 match et bonne guérison mon frère nyonso ezalaka pepele Kenyan Namonda Ndato Bas Joël Senteux donc général Amira biso tout merveille Liot biso tout toadopta système na biso ki 3 mois to changer chef premier chef na biso na Villa Nova ezalaka Francesco Totti chef d'orchestre na pesi Mbotaza Bogo ça va drummer asali biso tellement bien après deuxième de acoustique 10 match et acoustique asali tellement bien ayekuta a doublaki biso mo tobite to bakisa po acoustique c'est bon déjà ça est absolument bien villageois bon ça la bien mais to mekapé ko changer non régime ndenge to mesana ndenge to lobaki yango to changer ki so biso pe tant que ça so to changer tout ça li système ya Sénat soki olongo chef ok na Sénat oza na droit ya koloba non te awa faut to sala d'abord Francesco Totti tout biso to sala tara to chana Sénat. C'est bien, 3 jours, comme nous sommes déjà en fin d'émission, nous avons dédicace, nous avons remerciement, nous avons tout qui branché en Hollande. Et non, c'est un grand prêtre père. Dieu le Père, merci pour Anne Mobimba, Abateli Bisso, de tout Hollande Bisso, tout Yepsanzambe, merci. Nous avons Bisso Anne Mobimba, comme si Bisso, si na fin de l'année bouée. Ils ont hasard pour ébélé peut tous na bango. Je suis bana mabélé, je suis bana hôpital, ngano to na santa bien. Amen. Faut te sanzambe merci quoi. Et non pas ça merci na ba tunanga tout. Ba soutenanga de près de loin et partout dans le monde. Merci pour ané mobumbele que linga bien. Ti lelo et puis merci na pas tunanga mai sofa bro. Nanyo so sali pour na biso villageois na ba villageoise. Ndenga bunda pour na biso à multiplier fort abondara toujours pour na biso et biso peut continuer toujours comme ça la boulot to no bunda pour tout ça la boulot ya bien pour nous ça bien so i bat ba lo ba pour me ça les a bien et ceux qui me ça les a bien te ba lo ba shooter donc voilà quoi nouvelle attitude tole kaka bango na tina na pesi mbote na Jano Bamba pomme de main 3 fois boss na pesi mbote na pesi mbote na tonton héritier minimbo ba meilleur vœu et na pesi mbote na aimé boubé bobilanga loso jire scandolo mbote ya trop na pesi mbote les sous ba tellement trop Weston Chimvundu na Luanda et ba vraiment moins belé bourgeois simple c'est vous tout est ma chef na pesi mbote na ba tout balingara la bonne musique na ba musicien congolais tout ba animateur tout ya Congo. Il y a orchestre tout, il y a Congo, animateur tout, meilleur venabino, mbote sigano soto zombie, animateur tout.
3 jours alingaka bino trop. Animateur Tout. Na ba vie na biso. Tout. Na ba vie na biso na ba massa nga. Alobi ba animateur. Na ba massa nga ba vie na biso ba tout. Obi na pas animateur. Ba animateur nyonso na pesi no mbote na sepela na bino. Kabuya. Abora bor mo mikolo na olele ba. Na wa za pa hérité wata kombo na ina Shadrach. Merci Moana. Na sepela na bango tout trop. Ambulance na nyo lisusu ba za pe belé. Jamukanda Jemi Matondo et puis la patronne a Jemi Matondo ba bi ba ko bonde là. Voilà. Vraiment merci na batutu bozaki branché Olanda. Jardin des Stars, il y a la tigresse de la presse congolaise. Pardon, joyeux anniversaire. Pardon, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Chege Marginal et Mobutu. Et meilleurs vœux. Merci beaucoup. Nous avons tous branché dans l'émission au Jardin des Stars. Il y a la vôtre, Corinne la tigresse. Merveille à toi, ma copine Ginon Patisson c'est un mes respects, Ginon Pati. Un bon guérison à toi, ma copine privée, ma consoeur, dans des conneries, quoi, plus qu'une sœur, Patricia Echele, disent un match, quoi. Merci. Amélia Luzolo. Merci à mon boss Michael Okamba. Nelly Lissous, mon vieux band Dust Festival. Merci pour les Lokoana. Salengaka Barbara, Naebike, Wanezangomuke. International, Nangamoko International Gauthier Makenda. Depuis plus Ninoyo. Merci aussi à International Oscar Maritou. Merci à Dadi Mavungu Vungule. Mon caméraman Peggy Bokele, mon confrère Shadrach Akanga, le mignon de la presse, garçon Nino. Nicolas, Shadrach Akanga, Yobongo Nanga. Donc, trop parlé, vite. Donc, merci à votre tout. Bon, salut. À la prochaine. Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.